mbote na balandi nyonso ya Vision Iti Télévision okozami bisika nyonso na Amérique, na Europe, na Afrique, na Océanie et puis na Asie. Les émissions na bino satellite du Congo. Le to yambeli bino moko azali muto aza afandisa mingi na mabetali métier. Aye asalaka ba sapatu. Pour découvrir ensemble na batunyo sur le bozo landa biso comme na papa Yangasa. Donc il m'a aussi présenté pour vous voir comme on a nyonso de kaizala. Nazo pesa merci na bandeko nyonso au Hollande Olympique la poto précisément na Papa Iti Kasai, Papa Iti Kasai l'homme intègre, yende initiateur ya chaîne Oyo Vision Iti Télévision. To pesio merci beaucoup papa. L'homme intègre, papa moko boboto, papa mo malamu. Sans plus tarder, tozo kota na émission absolue lelo, tozo pesa na sima caméra tozali na Igonzola, na montage car comme d'habitude tozali na ndekonabiso André Senga et puis na mambo tout est technique il y a Vision Iti Télévision et si mami bongo na ndekonabiso ingénieur Papi Mukalai les cerveaux électroniques. Nazo fandi saba na poto nyonso batala biso lokola Hervé Kunku et lokola propre. Nazo fandi sa lisusu Francine Donga la Pénard ba joyeux anniversaire na yo kuna na Paris. Le car face à face na Tour Eiffel wana na fandi si lisusu Achondonga le boss Bambote Belé na pesi sumbote na Oton Kabasele moi na Paris à Tongo Nathalie kuna na ngamba Grèce Igemuma parents na pesi Bambote Belé yo na maman et puis na kena États-Unis Lidi Poutou na États-Unis moi ça pembe à cause en ngité et puis mamie Bouanda aux États-Unis Bambote Belé Pasteur Betuel na Canada Pasteur Betuel Bambote Belé kangamaka toujours na Nzambe na pesi susu Bambote Belé na batutu au bazolanda biso partout dans le monde. Alors pour la bonne émission lelo naza bongo awa na papa Yangasa soki toza ensemble na Igonzola afungola biso mbote papa Yangasa mbote papa journaliste sangoni o memeli biso lelo awa na Vision Iti Télévision. Merci beaucoup papa journaliste pour na komona bolingo bozanango pour na Baptiste Cordonnier lisanga bato misala maboko na sepele mingi pour moniter to sali 4 mois pour l'opération coronavirus et toza kubunda pour ONG Pemeko azali ONG moko ezali ya monene ezali lisanga ya bato misala maboko association de personnes et de métiers manuels congolaises biso tozali lisanga ya bato misala maboko mais komona ndenge chaîne na binu ezala ke fort pour na kolanda biso bisika tosala ka musala pour na kolanda biso kopesa sango na biso toyebi te bokanisa ka biso pe to na bolingo na bino pour na bolingo na biso mingi. Merci beaucoup papa journaliste. Papa Antoine Yangasa azali artiste cordonnier na cadre kabana na cordonnerie et na cadre kabana mususu na assainissement ya ville pour moyen tout kabana oyo obana o biso toboti ezali musala o ngana yebaka yango na bata mais lokola bata ekufaka na mona ki témoin na tika mayele wana na kati ya mutu na ngezali te il fallait nazwa mayele wana sasa nango na kati ya lingomba ya leta pour leta ya kotia biso maboko pour na kusunga biso yango papa Antoine Yangasa azwa cadrer bana pas moins de 300 jeunes mususu bazana cordonnerie mususu bazali na assainissement ya ville. Merci papa Yangasa tolandi obi ozana assainissement ozana cordonnerie oyekola na bata mais ba difficulté nini au papa Yangasa zo courir pour encadrer plus de 100 ou 200 jeunes ezali sécurité ba difficulté nini okutana nango na musala na ya cordonnerie pe ya assainissement. Merci beaucoup papa journaliste na sepele mingi pour na monitor na bolingo na biso. Merci. Papa Yangasa Antoine asali likanisa ya kosangisa bilenge na misala maboko po mwana nyoso a retrouver na musala toboyi kosenga na tabso toboyi kosenga na mikili ya poto soki moto akadraka bana azali moto il fallait l'état zo charge na ye si mais awa na Congo awa papa Antoine Yangasa akadraka bana na cadre bana wana depuis 2011. Wow, 9 ans déjà. 9 ans déjà. Aux encadrements, il y a des jeunes
Il y a commune à Barumbu faut oui nazo zo Barumbu Kinshasa Lingwala po bana to na bana nyoso balinga ko yekola misala maboko et bana muso peto zo bango na parquet ya la prison ya Makala pour to accompagner bango ba musala maboko ole bana bazala na kati ya bakasho to zo ka bango ko lekisa bango métier soki mona yebi métier mwana ko na ketiti de po akini ko yibelo ko moto te mais papa Antoine Yangasa azali soutenu na gouvernement congolais te. Tozosenga nini papa Yangasa tozosenga nini tozana vision iti télévision za polé bana poto bazotala yo papa itika sai azoyoka yo bango bazala ba ONG ba soutenir batu na poto iloba noza nini na bana poto nyonso mokili ba iloba nanga suka ipa bana poto naza kosenga bana poto basunga ngai ndenge basungaka ba artiste mususu ya minene ngai pe nazali artiste po tambola malamu ifalola ta sapato po tambola malamu ifalola ta ceinture nazo cadrer bato alingomba bato misana maboko biso to senga kate biso to sala ka musala yango nazo senga pa bato apoto o bazali na motema malamu dikanisho nga nazo ipona kwa cadrer bana na cordonnerie nazo bana muso na assainissement ya ville nazali soutenité nazo senga nazala souteni po bana bazo ya kailoko akulia bana bazo ya misala maboko musala maboko nde tumbola kamboka soki mwana ibi musala maboko okende ko yibelo kwa moto te soki mwana azo sala musala ko retrouver na musala na ye biso bato tozo cadrer bana na ko lobate tozali négliger to kosenga ba crédit ba pesa biso ba crédit bazo pesa biso ba crédit te to kosenga aide sika to sala ka musala pona bana mususu balala kalibanda ikosenga okoma ozo image oyo bana balala kalibanda utinira bato ya poto to na posa batongela biso place biso tozali bapesa nga makoki na koko kenda ta poto na keko yekola kuna na zima yale ya kuna pene yeko pesa bana awa uzosonga lisungi na bango batongela biso sika tozali pona kwa cadrer bana bapesa ngai makoki na koko sala face na bana po bana bazali éparpillé esika kola les alités bana mususu bazolola libanda mais espace ezali ya kwa cadrer bango ba machine ezali te tozali na financement te yango naza kosenga pa moto na motema malamu oyo azolanda ngai papa Antoine Yangasa asalaka chaussure papa Antoine Yangasa akombolaka asalaka assainissement ya ville baka niveau kongola matiti la kokombola na bana et tozali soutenir te tosenga ki aide pas gouverneur de la ville à partir de coronavirus oyo ekuti kolekela biso na maboko alobi na kotia bino na programme mais pour le moment azali na makoki ya kopesa bino te mais akotia biso na programme akosalisa biso po komona misala toza kosala ya ville bato bazali na poto eza na mokili mobimba eza na mokonzi ya mboka sa kolanda na internet baluka ndenge ya kosunga biso babenga ngai nakutana na mokonzi batonga place tozali pona kwa cadrer bana. Merci papa Yangasa toyoki obiza négliger mais musala na ngo ki coordonner osala ngo wapi bana poto ba otala yo moni TV za radio te yebsa bango osala musala yango place nini o soki ba yé ba rozoyo esika nini. Merci beaucoup papa journaliste papa Antoine Yangasa asala ka musala na ye référence à exposition dans l'hôtel Veste à ETNC. Merci. Ce qu'on comme na ETNC ko tuna papa Antoine Yangasa ko mona ba chaussure na sala kakuna. Mais c'est ka atelier ezali na Barumbu na marché Libulu. Marché Libulu ezali wenze moko ezali na RDC zakaka moko na makamba sapato. Na ezali président place wana na zo cadrer ba cordonnier nyonso passe na bisengo tozo bunda kaka na musala. Référence na ngaso lingo zo papa Antoine Yangasa ko zo na marché Libulu ou bien ko zo na hôtel Veste na ETNC. Mais papa Yangasa elo ni so sala otoko mona parce que bana poto balinga pe moi preuve moni bango baza bat bayi baramo mingi et ko la accepter signe mo poto zo baka za coordonner mais osata na preuve mo ko la accepter que so sali déjà ta moi sapato moko o bana poto mona parce que to kitakuna ngana igozola pona ko tala réellement ce qui vraiment bo sala yango ou be sala ngo ngana yebi ko sala yango mais au moni bana poto ba sepela ba mona po ba ko soutenir mutu boy pamba te tant que ba moni na ba œuvre te o ko la sabso elo moko o so sali. Merci beaucoup papa journaliste. Tout monde en pena live et igo so la tous ensemble à serrer les biso mo gros plan ya sapato oyo papa maloba oyo ezali poso ya ngombe. Wow. Anyama toza oui. Ezali pièce unique. Oyo ezali poso ya ngombe. Ouais na yo ki eza poso ya ngombe. Tosali yango na maboko. Ça koleka na machine. Tosali yango na maboko. Artisanal. Mais loko toza kosenga, ole tosala ka boye na maboko, toza na ba machine, o to ko sala ka ngo ebele, ko bana mboka pe basaka nini balataka. Pour ceux qui bana o bazana kata balabala.
tozwi likanisi ya cadrer bango tolakisi bango mosala ya maboko bana wana nyonso bakozala etide na ville kozala etide na société po soki mwana ayebi kosala mosala maboko akozala néglige te nyonso akomi mpesa vie na ye mobimba na mosala maboko mpe moya ayiba eloko ya moto ezali te moya asala ata kuluna ezali te. Merci papa. Le lieu aloba malamu so mwana sali métier mwana to mwana aloba kuna leo na Kinshasa parce que bato ningo yoko la métier te bali kaka somelanga kabela ngai donc yo pe ba pesa yo kande ino sibia yembi bato balingi ko lukate bato balingi ko débrouiller te papa yanga sazali wana pour encadrement ba jeune ozana besoin oyekola osala nini papa yanga sazana mais papa yanga solobeke lo moko etikenga ya osala lettre au côté de l'hôtel de ville. Va répondre yo favorablement, mais va répondre quand même parce que donc c'est l'acquisition des réceptions. Mais au Sénégal qui bango moi finance mogo papa yanga ça Sénégal qui finance dans l'État congolais va soutenir même l'État congolais hôtel de ville le lobby qui est na minute au ba ko pesa non makokite pambate trésor public il y a hôtel de ville bazana moi mikakatano na kuna na caisse. Papa, on a accepté lettre wana parce que TVza radio T, on a accepté lettre wana poto bana poto ba mona parce que mam auto ça les a sérieux et puis maloba na mboka na yo na éviter ce qu'on accepté lettre wana oyo et utaki na hôtel de ville pour la confirmation hein batala. Merci beaucoup papa journaliste kaka ndenge na wuti koloba papa toi na yangasa asala kamusala Igo au kotala te on jeune abiso et sala kamusala gouverneur de la ville ayebi yango ouais mais tozo ko senga lisungi on nenge tozo ko sala musala wana ezali pour na développement ya mboka ouais tozo ko senga lisungi et pas bateau ba na mitema malamu olie mbongo ekene na masanga olie mbongo ekene ba côté mususu basunga biso pour toi cadrer bilenge tozo na bango bilenge ba na posa ya musala mais makoki ezate yango tozo ko senga tozo zelepe à gouverneur de la ville mukola ko chia biso na programme tokozwa mais bana poto pebo chia biso maboko te olia kuiba olia ko senga tozali na musala na maboko mais makoki ezali te yango toza ko senga oya za na motema malamu asunga biso numéro nanga ya téléphone ezali 099 99 81 210 099 99 81 210 numéro mosusu ya mibale ezali 089 63 47 095 toyebi te bato tu bazona leso mokolo mbimba oyo aza na motema malamu akosunga biso po mosala oyo nayeba yango soki lelo nga na kufi lelo yebaka te mayele na ya nango ekei mais ntango nazwi likanisi ya kozwa mayele naza nango napesa epa bana ata nga naza lisusu te bana wana bakoya kolakisa bato mosusu mosala ekontinue po bana nde bazali richesse na biso o bien akokende kotanga na poto na kokende kotanga mpona kozwa mayele bamashine bakokoka kopesa biso tozala na moyen ya kolesa bana tozala na moyen ya kolalisa bana tozala financement batongola biso place tozali mpo bana balalaka libanda yango tozolela na l'état congolais tozolela mpe na bana poto tous les Congolais. Merci papa yanga sa oleli mais musa na bino singa courant mais l'aime sous kitche ça va dans la délistage maintenant que le bel groupe électrogène te un groupe industriel parce que pour ko katana lelo bobi ka to kona ba quartier na biso comme buso bana courant. Merci beaucoup papa journaliste kaka nengo boti koloba liloba nanga suka ata ndenge na komaki mikana na tindaki gouverneur na tindaki en attendant baso le ta groupe. Merci. Groupe électrogène ya munene pona ntango soki kure ekei tonika kana maboko tonika kana maboko soki moto moko akozana motema malamu akoki kosomela biso ata groupe électrogène potango kure ezali tokoki kopelisa groupe wana pona kwa cadrer bana na misala toza kosala po tozonika na maboko moto akozana motema malamu akosunga biso. Merci beaucoup papa Yangasa. Merci bana poto bino boyoki botala ba papa boy basana talent. Azana talent ya danger o bomoni lo côté sapato bomoni oneze lo côté. Mais ngai na magie ya caméra na magie mundele na igozola toko kitakuna toko kitakuna avec impact na idéologie toko kitakuna na wenze ya libulu toko kitabomona bomona quand même parce que TVza radio te o bomoni za essaye to kitana igo zola bomona musala papa salaka batamite mamawa
bata boboto bato ka papa itika sai papa itika sai bato basungaka bato botala place ya kosunga bele malamu ya kosunga yango yo papa wazana batale bele so botie pena de tosala mama na usine donc bokosa mbongo bana poto donc papa oyo bozomona soki bosassocie kaka na ye botiele bamatériel bomona bolula kukuzu basapato ya Italie te non bomoni te oyo esalama na wenza libulu me bomona basapato mosusu ezokota na ville bango baokotisa yango en tout cas papa yangasa na yebi te soza eloba suka opesi su contact na yo ya suka po tokabwana na émission na biso ya lelo satellite du Congo. Merci beaucoup papa journaliste. Nalobi te numéro na téléphone ezali 099 99 81 210 099 99 81 210 0 ami balé ezali 089 63 47 095. Eza eloko koyebisa te papa journaliste okotambola kozwa ata mokonzi ya mboka azolanda ngai bato tu bazolanda ngai papa Antoine Yangasa azwa cadre bilenge na kokozala négligé nga omoninga boye te bana banda tongo bale eloko te mais toyebi te na tango mboka nyonso soki mboka ifale kende liboso ifale bato ya misala maboko bafinanse bango bato ya misala maboko oyo salara ndeko koya ndeko kombo nani kombo nani papa Yangasa kombo na ye nani Ngobila liendo ya gouverneur ndeko Ngobila ayo témoignata kombo na ye Ngobila yo ni asala ke papa Yangasa papa telema ka pemela ya papa Yangasa po oloba mbote ndeko mbote kombo na nani Ngobila tozoloba na se ozomona ke micro ezamo musika na yo papa excusez po ndoyi ya gouverneur tozamo sona kitoko mbote kombo nani kombo na Ngobila yo salaka nini na ONG PEMCO naza artiste coordonné tosalaka basandale bachaussure baceinture babrasila maboko bakepi tout tosalaka président na bino eza nani yo encadraka bino président na biso oyo neti nga azwanga na parke ti lelo na saida 6 ans na maboko na ye nazalaka kaka na ye liloba nini oza nango to mpe message nini oza nango na bajeune oyo baningaka kuluna obeta bato oyo baosala eloko te na Kinshasa sombelanga kabelanga ndeka innocent baluma babi yo mpe bapesa yo message nini oza nango na bajeune nyonso ya Kinshasa bon bajeune oyo akolinga mosala papa azali ye ayambaka motu nyonso outara mpe soki esengi ke oza na mposa mosala osala soki oye papa ayambaka siko message nini oza bata poto parce que bata poto baotala yo papa moto akadra bino kolia na bino nyonso yo eza na maboko na ye aza na bamoyen moke leta mpe azolinga kotie maboko te message nini oza yango na bana poto oyo bazotala yo sikoyo na monde entier bon bandeko baotala biso sikoyo baoyo bamesala kosunga bato neti biso toza na mposa ya lisungi tosalaka bamisala ya makasi mpe mais bisika mosusu mpe ya kolala ya bien mpe eza te kolia mpe toliaka moke na ndenge esengaka mais toliaka mate nde esengaka bato balia mais tosalaka mosala makasi mpe na kati ya mboka oyo amoniki bakoki kosunga biso tozali président na biso oyo soki esengike makambo ya kokutana na ye ye aza kokutana na ye. Merci beaucoup ndeko. tozongisela papa Yangasa asilisela mo maloba bambote na oyo kopesa banani mbote bato bazotala yo. Merci beaucoup papa journaliste naza kopesa mbote pa libota ya mwana nzambe nyonso. Merci po oyo azali na ekelele ya nzambe oyo azali na makanisi ya kitoko oyo azali na makanisi ya kosunga akokosunga biso nazo souhaiter bango nyonso bonne chance bato nyonso baza na poto baza na bapays nyonso oyo ayoki te motema na ye ebeti mpona kosunga mpona développement tokokotika te po lelo ata nga nazali te bana oyo nazozwa oyo bazali bana na ngai te mais nazwaki ye na prison ntango nazwi ye na prison ye wana na ye kovanda na ye lelo ye akomi koyeba kosala mosala ye lelo ye akomi umbali munene ye wana atika mobulu epi azokumba moto azokumba nga na moto ye mto azokumba na moto tozela bino na suka le papa okende anatalaka ngano moto akomi komemanga na moto atika mobulu atika makambo nyonso apart kosala sapato azomemanga na moto toza kotambola po tolukila baninga mosusu eloko akolia nzambe aza kosunga biso bino bato ya poto botia maboko botika biso boye te asali peut-être ba 20 ans na cordonnerie ngai oyo tala maboko ndenge ekomi
mais soki bino bosungi ngai nga pena kosunga bana naza na bango po richesse na biso zali bana tozali soutenir te tozali soutenir te soki boza kolanda ngai waza na motema malamu ya kosunga ngai bosunga ngai nga pena sunga bana o naza na bango po musala oyo soki mwana yebi musala maboko akonyokoma te soki mwana yebi musala maboko akokende kolelalela bato te po ya kokoma autonome botia maboko na bino ezali mpona développement na Congo bokosunga ngai moko te mais soki bosungi ngai moto ana likanisa kosunga bana oyo bana bakozala malamu moyibe ekosila kuluna mpe ekosila mpo moto to akomi pesa na mosala ke tosalaka na bango assainissement ya ville na coordonnerie. Merci beaucoup papa journaliste. Merci beaucoup, merci papa Yangasa, merci. Merci na balandi nyonso ya Vision Iti Télévision. Ezalaki wana papa Yangasa, artiste cordonnier na ONG ya PEMCO. Bomoni soki ndeko nanga ko serré, ndeko nanga igo ko serré bomoni ke eza ba jeté mam tozo sala. Papa za artiste munene na sala ba sapatu. To kitana wenzali bulu po bomona bazabna na ONG ba encadrer batu mais soutien zate. Merci papa ko baluka na yo. Merci beaucoup papa journaliste. To pesi mbote na papa Iti Kasai. Merci beaucoup papa Iti Kasai, l'homme intègre. Papa tala batu oyo. Papa tala makambu oyo papa makambu oyo nde sala ka mboka ezala développer. Ozomona mboka développer aka atende ba politicien. Mboka ezala ka développer na agriculture na ba métier. Nde mboka ezala ka développer. Bocha papa o maboko azana na mayele boyeto tikango ekende boyete faut encadrer ba jeune. Alors pour encadrer ba jeune c'est un soutien. Alors bo soutenir papa Yangasa Antoine et kozala bien. Merci beaucoup na batutu batali biso. Merci na prise de vue. Igo Zola donc les caméramans mystérieux. Donc talaka toza centre pied mais talo boko ndenge fandi quoi. Merci beaucoup. Papa lobi abosan lo mon connecté soit ko bakisa rapidement pour to clôturer émission lelo. Oui, merci papa journaliste. Là qu'on a sengi pa na yo. Aza koloba pona ministre na biso ministre ya PMI. Ministre wa talaka bato. Petite et moyenne entreprise. Voilà, PMI. Contrôler nos PMI. Ce qui est PMI na ko sala il faut inviter ministre à comme place ngana zali. Voilà. On va inviter ministre na biso ya PMI. PMI, petite moyenne entreprise. On va inviter à comme place ngana zali pour akoki komona kana télévision, mais il fallait comme sur le terrain to ya ba sur le terrain. Tout le monde kazaka na makanisi malamu. Mais lokola sana makanisi malamu, tout le fallait chi ya mbuma na ye atonga place to zali. Protocole n'est pas bana pototé. Na o ya biso to na Congo awa. Ba chia maboko pe mboka ekende liboso. Ba sunga ka batu bana ba moyen batu bazana ba moyen te. Ba pesa petit peuple bana le côté. Nengo moninga beso na sali sapato te na kolia te. Soki na kombolizando te na kolia te. Ba soki ba chepe makoki biso pe to koma na mbongo te. Vraiment. Merci makoki biso pe to koma na mbongo. Merci bana poto boya to kende na igozola. Bo mona niveau papa ndenge ba place bazo vivre na ba conditions o bazo vivre na bi ke toucher bino ba na poto bo mona ba conditions ba ofandela bo mona parce que o to sali bino ka za petit extrait bo mona ba conditions ni ba travailler ba difficulté ni ba na ngokuna na wenzali bulu en tout cas bo mona merci na ba bande on a so bo s'abonner massivement na Vision Iti Télévision bo s'abonner bo liker donc bo s'abonner massivement aux TV na bino Vision Iti Télévision les TV vérité les TV mwanzate au ba ko sa makambu boye ba komi boye mais ça yango te lo ko tena sujet aux Vision Iti Télévision za chaîne ba professionnel donc na pesi merci na batutu batali biso Hervé Kunku Oton Kabasele Achondongala le boss Francine Dongala Pénard Francine Dongala Pénard mona poto ya tongo igemu makuna na Grèce en tout cas bambote belé yo na mama Lydie Poutou aux États-Unis Mami Bwanda aux États-Unis ça na yolo et puis bambote belé na Pasteur Betuel na Canada Pasteur Betuel au Canada yo poza na ONG moya nzanga esunga ba artiste Pasteur Betuel tala papa oyo Pasteur Betuel yo sunga batu osunga ba comédien osunga batu mais mabele malamu ya olona papa Yangasa yango yo Pasteur Betuel ya yango na ba pasteur nyonso ya Canada Pasteur Boni Chimpuki pe na Canada bambote belé Pasteur Boni Chimpuki na mama na ba tutu église Meredi bambote belé botala sokuna na Canada donc bambote belé misa na ngai Trésor Kila
En Allemagne, Bambote Belé, Trésor Kila, hein? Les grands cinéastes, Bambote Belé, Nayokuna Trésor Kila en Allemagne. En tout cas, Bambote Belé, donc on a appelé Iguet Matondo en France. Iguet Matondo, Bambote Belé, Bambote Belé. Donc, vous s'abonner à Vision IT Télévision, vous s'abonner, vous n'allez jamais d'ici. Libanga Souka Nani, Libanga Souka na équipe technique. Igo Zola, ingénieur Papi Moukalai, André Senga, vous tous allez toujours ensemble. Matchez ça bien. Bye bye.